Ça va être bien. Et d'une image à Oboa Kabilili, à Opé Sansango, Boya. Le 21 avril, on a à Paris pour la première fois. Et que Beba Mabeboya et Beleboya aura de la bonne musique. Donc Paris le 21 avril, vous allez la Villeneuve-la-Garenne, grande soirée. Et Dino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa kende donc yoleki. Hommage à Papa Wemba. Babi wana ma solo, ya mvuata kumvuata. Organisé par Chikito Mouchachino, Yolande Kanyeba Nana Doutoula. Kanenge Bala patron à Balobi, rendez-vous le 14 avril, hommage à Papa Wemba. Nous vous invitons tous. Papa Wemba Ninga c'est belé, au moins Bala patron donc Baza de un temps, Baïbi que Yazaï Moutawa Momi. Donc hommage à Papa Wemba, on est tous là, Maman Yuda. Photo na photo, les femmes distraites, Bakondi, Tobengi, l'association Nyoso, Boya, Tozawana, Tozela Bino. Boya est belé pour l'hommage de Papa Wemba. Donc en tout cas, Toza Maté, Boya est belé. Wane ya masole et Fumani Papa Wemba. Boya, Tola Moussaye. Boya, Bato Babeta Lokombe, Baya. Boya, il est rené. On les a sapés comme jamais. Binomo boyebi bana litange boya soutenir mouvement boya binomoko tostala kaka papa mémoire papa Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako soa kende donc yoleki fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Le 18 mai, Souka Makambo. Boya Ebele. Le 18 mai, ma maman Paris. Maya Sika. On est ensemble. Le 18 mai 2018, de 20h à 5h du matin, la salle de Venise, 30 route de Roselay, 95 décembre, Sarcelles. Les billets c'est 25, buffet à volonté. Le 18 mai, Toile Soussoua. Le 18 mai, Toile Soussoua. Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa kende donc yoleki fin. Suivez www.panzasangoya. Une image, yenda zo panza sango ya Congo, babi sango ya Congo ko panza na wapi. Babi edino image. Sali image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont à Congo Mubimba. Bienvenue dans votre émission Notre Afrique.
émission qui est animée par moi-même, Zaza Star Labimbo. Pour Nandilo, l'émission Nabino, on a plaisir de recevoir Star Moko ya Munene, Oboyi, Bimsus Peba Mona, Bobo Sani peut-être pour certains, mais Belé Peba Yebiye. Donc pour Nandilo, Nantikaya se présenter Yemoko, pour Nayo, pour na plaisir Nayo, Ambarakuziama, Mobali ya Martine, Maman Junior. Lelo, Star Moko ya Munene, à Salabino ba plaisir. Makasi, donc Aza, un des leaders ya Wenge, vous découvrez binomoko de quel Wenge je parle. Tant bon mon kaka, ba monsieur smité mais donc ça et quand tu bagode qui mani pour et d'une image mais ça n'a qu'à soigner image n'est qu'à ça là. Star Nabino yeyo, Nati qui a se présenté yemoko pour surprise et ou meni-moi trop donc Nati qui a se présenté. Bonjour, la Bimbo, Zaza Star. Bonjour. Pessi Batuno Sumbote. Bana Paris. Bana Kishasa ne Sumbote ba oba lukaka nga quoi ba fan na nga surtout. Je m'appelle Rikoko Boulambemba, le fils de Mboula Matari. Donc batno suba ebi quoi ma solo ngo quoi ba ebi bon molié Star Nabino na ebisa bino za surprise monene Okimoto Kuziama non le parolier quoi ndika olobaki ma solo ngo Bruno Yenge Rikoko mbote lisusu. Nous sommes très contents de te recevoir dans l'émission Nabiso, dans l'émission Nabino, il y a des fans na Holanda yo, posant na fan ebele. Les solo ni yo memeli biso ou memeli ba internaute, ba fan na yo. Betela biso moi les solo to ye ba ubunga kala, ba tum suspe ba ko bossa na donc betela biso moi les solo. Do ma solo na enango. Ya ma solo penza ki donc na ki kama na maki quoi. Si ko penza maké sili donc na so bossé fort donc na bossé déjà album à métaphysique donc bientôt ebobima rappelez biso sa biso na ba ane wana na ba wenge wana donc o penza ya zonga moi sima muki makambo ngo donc batino so ba ebi to sali wenge donc bimaki ba révélation de l'année wenge bima ba meilleure histoire à wenge penza donc ezaki wenge donc ezaki ba jeune étudiant ba banoko bazo travailler na ndenga ba etene ba jeune étudiant bokenda école bozo sa musique faut te comprendre mais na ero na ngana zalaki te na ba école o bando tanga te bango bazaki na école ngana bano tanga côté mususu ngana bano tala na bano tanga côté mususu wana ba déjà nazo beta musique déjà ya ba na ba bar déjà na obeta déjà na ifale kaka. Oh, donc tant baninga no ba okende ba classe nga déjà classe na 6 gi kala. Ah donc 6 gi classe donc na sana il fallait kaka. Donc wana baleki yo yaya. Donc te wana nga déjà na zagi déjà na donc mukolo na esprit. André Petrotano donc yo moko landaka masolo ngonde za la caméra qui a wete. Donc baza pour ça penza au kota pena na kati ya profondeur pour donc avant que tu wenge bima wana ngana zaki déjà leader na groupe il fallait kaka na bana 20 mais à partir à wana bango ba petit na ngane ti ba jibe ba yaka ba lela nga trop il fallait to yembaka ensemble à partir à wana ba convaincre nga ya wana monaki tant pe na koma ki na wenge pe comme ko beta na ba bar parce que ba no ko beta na ba wana ba fête kaka na ba atene mais tant Rikoko ya wa benga ke leader parce que na komi na wenge wana wenge zo beta pe ba limbisanga na kata o koko pesanga ta 3 noté o bazaki ba leader so yo zalaki na kati po to yebi ba leader misatu déjà ya wenge ngana yebi ba leader misatu ya lelo ezo bimaki Rikoko donc fondateur donc ya ba wenge mususu problème nanga ya mbara kuziama Okimoto kuziama toza na posa na bagode ki mani alela au danger to minute oyo ba na minute o ngana za posa opesa ngai 3 combo ya ba leader ya wenge kaka 3 combo donc na ba 3 combo wana pe na moi to PCA te parce que biso no tozaki ba leader na kata wenge donc wenge zalaki presque au groupe ba leader
JB Werasson, Blaise Boula, Adolphe Dembélé. Ma femme Boyoki, donc là c'est mes collègues à Wenge Musique à BCBG. D'accord. Na ba 3 leaders wana. Na skodo na 3 leaders yo zatang o boy. Donc Rikoko na minute oyo andimi que aza un de 3 leaders, il y a fondation donc il y a maison et à Wenge BCBG donc oya liboso andimi que aza leader donc parmi les 3 leaders so ngana ko lo ba pona yo pona monozo lo ba kombote mondimi que vous avez 3 leaders. Ngana ebi wera. Naebi Werasson, naebi JB, donc Blaise Boula pas un leader. Dans histoire en bien. Yango na na leader à Zalagiti. Yango na limika si yo bete la biso. Même Ale Makaba za leader. Ale Makaba ndé ouais, on met solo leader parce que yim tazo arranger ba biloko ni ostu. Pour moi naebi Ale Makaba na mona na Werasson mais naebi hôtel na mona hôtel Rikoko pourtant yo za grande star nga na yo mona na. Ngai na bon moni tango to sali révélation de l'année. Donc nga muna yaki poto liboso ba ngoni ostu. Toyaki biso na pipo la muzika. Ba bana obeta drum, ba bana obeta ba ngona Maradona. Donc biso mtu na dona 89. Nga muna yaki na pipo donc état qui ambassadeur a Wenge pour na représenter que ba massa ba oya après mais donc wana ouera na JB batikali na Congo. Batikala ki nga na yaki liboso comme ça bango ba oya na deuxième tour après deuxième tour bazwaki ba problème. Yango ba ya quitté donc tant ba ko zwa année mususu wana tant ba na bonne année mususu pour bonne année wana ba ya ki soute ba ko na bonne année mususu tant ba na bonne année donc tant yo na bonne année liboso ba na 90 au beti 1 an oui donc yo beti na 90 tant to beti premier concert na Montreuil donc na le cas di bango tout na succès te meto ke malembe to sauter étape tant yo yé yoka bien en Barakuziama tant donc yo yé la 89 wana Wenge kufi te Wenge kufa kité bazagi contre-temps ba continuer ko travailler donc continuer ki ko travailler bazui sous-titre à meilleur orchestre donc jusqu'au temps où est à Paris au bandis comme solo mususu te tant on a na Paris nazo sala kaka ngamu nazo présenter voilà na 89 ouais donc 90 nazo présenter bango nyosu na kati ya ngamu na osaba playback ya Wenge ba ebaki bango mingi te parce que ero ba ebaki Wenge ba ebaki kaka Rikoko ponga munazaki na terrain na kati ya Paris ya mwana batu ba ebaki nga mingi après na ebisi bango te baninga na nga pe ba koya ba o batikalaki bon tant pe ba ye wana to beti premier concert na Montreuil bo ba archive yango ezalaka ba Joël photo bazana ngo me bali baboya ka kobimisa ngo parce que kaka Rikoko donc succès donc mais Rikoko Jean-Marie Malomba mokonzi ya Selembao ayebisanga ki yotan baninga batikalaki bozaki toujours groupe bazaki na moi problème bakoka ko voyager te yotan oyo komi na Paris au beti masolo mususu zaki sous BCBGT et komaki Wenge mususu te wana mutonya sa yebi na Paris ya Maripo te wana bo ba expliquer que mabe ngana zelaki bango ti bayaki na zeli bango et puis na wana tindela bango déjà ba message ceux qui boya na Maripol parce que ce boye na été et que ça n'a pas si parce que poste wana ngana tika qui fallait le lokola ya zai camarade baya na Maripol na sens ni pour Maripol ndi muta Wenge el Paris wana après tout ça bakamwana nyo sous Maripol azai donc yo ngolo baki Maripol oya Wenge el Paris yo ndi muto kote na Wenge avant ngana voilà na nini wana na ba 88 bah 88 donc avant de voyager au ya batika on a encadré na ABC cousin na Werasson to soye na ABC JB yango to soa qui azala mingi ngamu na soki na sombi 4 DR il faut na PC na sombi la ta DDR donc batumyo subaye bien ngo za histoire bana bandal bayebi na vzuye d'ailleurs on éclaircir biso pour na vidéo ko zomo na ka mikole comme ba Carolite mais na ba wana ba DR ba mekako oyo batu Zagi love na shagi ba wana kutu donc batu wana ngolo baba kombo na bango de ngam na forma ka bango donc na cadre ka bango tanga na ye après na ebisi bango te bocha masa na place tanga ko yapo et ça nga plaisir donc ayapo na plaisir balobite to kende na ye parce que muninga na ye a osepela na ye
camarade na ya osepela Rikoko za oza mutu munu donc bayaki na ye na sepelaki a trop j'étais très content non moi quand on wera jibe baye oya après bamemi na ba Marie Paul allez vous continuer mouvement ya BCBG ou Masolo changer déjà te tant oyaki to continuer ki wana ezaki premier concert na l'équipe on a succès siko deuxième concert na Bataclan balobi onga na oyemba te ah batu pari elobi mais pourquoi ayemba te yende mutu na nyanga le baki oyemba te ba black bula ba basali réunion ngala yemba te na deuxième concert voilà siko pona ezani eza jalousie pour gaz il est qui trop succès na kasi tant on a koti siko na salle bana Paris ba bundi na ba gardien wana ba portier quoi ponga na kota après bango na kati babimisi nga na nzela sima na bungisi na ba montre or na biloko ebele ba mère tout ya Paris balobi sala ya yo donc banka tout ya Paris balobi sala kaka ya yo lokwa baboyi yo kuna balingi yo te sala kaka ya yo bon nazaki ezaki penza nga moko te nalinga na sala nazaki kana besoin na sana baninga na nga po ezaki ba voyage ba okende ba Suisse masana na wenge tango bayaki wana après ba kei siko kobeta na ba Suisse nga na kendaki te wana après bagarre ba mère ba solui na yo po ba maman balinga ki o mingi ndetika ba maman basala mukili ba maman oui va aux lèvres pupeuses donc ba maman comme tu basala ki makambo tambola lomibeko ba de fente Anamalia do bango tout bazalaki ba mère fait bango tout donc ba okibumba bango tout bon ba bisio tika na yo sala oya yo to ko soutenir yo ndeka ezala na Paris bon na lobi bo na banga pété na sala pe yanga moko pona sala pe à l'aise pour kuna jalousie bazo sala nga jalousie quoi donc ezaki pena likambu ya jalousie parce que ndenge to telemaki na concert ya premier concert de to telemaki bat bagi na succès wana nga na jibe soki jibe ayembi public egangi sori koko ayembi public ezangi egangi bo bat mususu wana jour ngo kutu concert ekatanaki babokaki lacrymogène parce que ba musicien baninga nanga bazotala nga misu mabe so nga na yembi bango bazotala nga misu mabe donc tant azo beta masolo oyo faut beau comprendre pe que eza masolo na ye donc vie na ye ya solo toi na notre trafic et local côté zate ya Congo epanzana pa wapi toi na TV moko panza sango ya Congo edino image kitindindi chakudidi so taite ba chekao même animatrice Nabino chroniqueuse Zaza Star la Bimbo le kuta moko eza AAT toi na notre trafic d'influence et dit de soigner image kando mais ça là Embarakuzia ma leader des leaders Rikoko osa aimé ba Thieringou Mamigler ba Vienanga ba Jet Set oya Papa Wemba ba Clam Franchi Peter Koukopis Padjari Tembo donc osa vraiment aimé osa apprécier mutunia sans reconnaître que osa leader ya munene na kati ya wenge wana mais lelo na comprendre ba eza qui dit ba eza ni non ça que yotika na sima ba wera ba jibe ba matabo non eza pe makambo moko boye na banoko ye bango penza teke batu mususu donc jalousie wana ndenge ezalaki nga na banoko ye ba jalousie kaka bona lobi yango mais na yebaki teke me batu ebele pe jalousie wana ekomaki ntina média pas jalousie ekomaki ntina média ndenge elongo mpena tipa ba ekomi ntina média soki nasala eloko moko ya bien baétouffe mais balakisaka yango te na public bato bande bamonanga na molangi ya malasi na sala succès album na ngai molanga malasi na sala première musicien na sala clip ya kitoko malembe tozoya ponga ya monaki yango tozoya na ba question wana et le konga lingina yeba après ba concert wana pour après ba concert wana nyonso ta ba maman siko ba ebisio Rikoko sala mouvement na yo to ko soutenir yo siko o sali ni ba José Kongolo o sali ni ta o bandi pe ba mo masolo ya mouvement place wana na bandi siko maquette nanga na bandi maquette Rikoko il y a Wenge El Paris donc masolo o ba maman ba soutenir qui est à sala o ba maman ba poussa qui est à sala que balinga ba soutenir ye ezali masolo ya Wenge El Paris o ngana yebeli leader Marie Paul peut-être pour ngana nga mutu ya lelo mais Rikoko nde leader na kati ya masolo ngo penza ya Wenge El Paris donc na ba succès na yebeli bela sala Rikoko a ko expliquer biso lelo aza pour na biso toza attendre na sali na lobi bon le ko ba lobi na sala na bandeki déjà recruter déjà nani na recruter qui aimé boanga na recruter Sing Song na lobi na bandana ko recruter ba doyen
badoyen mpe bayaki kosoutenir nga bazotala nga boye banéglige nga doyen wana ya wenge déjà bango mpe bazalaki mais recrutement wana te badoyen bamission ya wenge ya kala bayaki na bango na ndenge na bango bayaki déjà na ndenge na bango neti ya musique te neti na zingzong donc Aimé Bwanga za na kati ya makambo yango mais ayaki na ndenge na ye sans ya ndenge ya voyage ya orchestre mais azalaki quand même na kati ya orchestre azalaki na kati ya orchestre yango na bato babosanaki bango na zingzong nga ntango na ye nalobi non il faut na récupérer Aimé Bwanga na récupérer zingzong ok bon lokwa toyaki na pipo drumer zingzong azalaki ekuta bandaki avant ale makaba ah d'accord donc na wenge ok donc tant yo zingzong ala makaba tikali avant kutu il faut répondre à ma question nangai pour tant exemple qui bafuta mbila to cause la raté to qui ça faut to kali non ka pour to bandolia kango lobi nango okimoto dans le parolier pour Ziama donc la minute aux questions na biso eza tant yo au recruter au bandi ba recrutement na yo au recruter ki nani po to yo ki ba JDT to yo ki ba depuis to savane nga na ebeli pa Kofi JDT na ebeli Roi Soleil donc autant on a bandi recrutement excusez-moi na bandi recrutement na recruter Zingzong Aimé Bwanga na recruter Boss Matuta Blaise Boulaté wana Blaise bango bazana bango to kaboni na bango ok wana Marie-Paul pasaka na bango Marie-Paul atikali malgré yo mtoko tsaka na mouvement azaki na traître atikali na déjà elle Paris na bandi programmation et pas Juju c'est na Diane Musica bana Paris bayebi à partir de la maquette nanga na yokisi yango epa ya Damien Dimonekene Bisco Hit Damien Dimonekene amoni musique wana na sali Molanya Malasi asepelaki na maquette wana te avant na no sala Molanya Malasi au recrutaki au sala recrutaki bo na recrutaki bo kasi ba on a recrutaki po ba bimaki na ba on a recrutaki po na CD oui, bandaki CD. Elle passe na CD. Tout sur la bien. Avant yo sala Molangia Malasi po et ça la succès ndembo wana ndembo penda oyebana na o ndembo penda o et me relevaka yo to yebi pete soki moi di titi moi gwa ou bien ka ande kama kama nzambe kwa na éviter faut se ya na yebi zo mona na kaka parce que ça na me monsieur tango beta masolongo mais problème na ngeza na yeba avant to koma na Molangia Malasi Tendez dans la trajectoire wana ya recrutement. Ezaki na nani azalaki te nana yaki après. Ngate. A continuer boulot na bango. Ye petango akendaki na ba Bruxelles do boulot na ye. Amona ki amona bango, batika ki ba futa ki ete ba futa na Kisasa. Ba futa Marie-Paul na Kinshasa. Après ba ba ebisinga en tout cas camarade na yo na Bruxelles na sala na souci. Omoni reconnaissance nanga, producteur nanga Damien Dimonekene. Et ba mukanda pesa te ba Damien mais aller retour pour na obenda mutu. Mais na ba 90 wana yo tango yo tiki Marie-Paul. Pour na moni nga moni Marie-Paul na kati ya album ya Molangia Malasi. Kasi wana zo na histoire. Na éclaircir biso. Le maire na zo na masolo ngo. Tango sikoyo bango ba beti ba tourner na bango nga na sali groupe na bali na maquette na recruter batu ba César Loboko na recruter bango César Loboko pe na recruter premier musicien ko na recruter ki César César Loboko César voilà na komo ebise ke boye ba grande sœur ne ba sika gigi bango pe ba mère na nga o ba soutenaki na maquette wana producteur Damien Dimonekene a sepelé la maquette alobi siko Fabim sa maquette siko ekomaki ba master bazo pesa ba idée. Donc il faut na récupérer sous Marie-Paul. On a tindi producteur nanga Damien Dimonekene ake azuye tant wazoko ta direct na Paris azoya mbala moko na studio. Wana Marie-Paul. Elle paraissait bandaki déjà Rikoko. Ah donc Marie-Paul azana fondateur ya fondateur ozala ndenge nini. Omona te ke na Kisasa bakomaka bango bachaka EL. Na moni bakomi AIL. LE, donc Basel Penza. C'est nous, c'est nous voilà, c'est nous des ailes de Paris. Ah donc bango zala ngoya contrefaçon zela na nori kokoto zoya zela okimoto kuziama yomo yoki kaka question na yo donc elle wana le bana ngana ça la différence na beta beton kande to mesa na beta ta ka star la bimbo no trafic bon elle wana bomba beta keza on ya contrefaçon ngwanzo te mais contrefaçon pour yenda mukonja elle pour ya beta mais elle a Basel donc aboya na Paris ezane di dogi
elle peut dire côté à Paris. Donc aux à Paris ça fait pousser des ailes. Donc t'as la caca, faut comprendre qu'à Paris. Donc les ailes de Paris c'était. Donc bête la biso masolo Rikoko continue le cours. Babendiye ayemba la moko. Babendiye ou obendiye. Ngana bendiye mbala moko auti na Bruxelles ayemba la moko à côté studio mbala moko na Diane Musique. Ba pese mbala moko micro azoemba molanga malasi mbala moko parce que ayebaki déjà nzembo ngo abano yemba toyemba. Donc bobande déjà obeta banzembo na po banda na wenge to bandaki yango na wenge molanga malasi mais bimaki na CDT parce que kaka ba jalousie yango kaka. Donc CD bimaki. Donc ezala déjà to bozala ba trois leader wana. Baso bombaka nzembo mais toyemba kango bazo étouffer ngo kaka mais ozo saka en sorte que bima. Nzamba sala na ye kaka na El Paris na question moko yo oza que moi na kin ou bien utaka te na botama na kin mais na kola na matadi quoi. Au botama na kin matadi des province hein pour te éclaircir matadi de la province na des questions où tu es mal à l'aise te mabete te na botama na kin mais na kola na matadi na pinza na mona matadi pour ezo batu nsusu ba okanisa ke ndeti Odette ni mangolo mama na ngai a okanisa ndeti ke Marie pour la botola ki pouvoir donc pour la botola ki botolinga te soto yo kana une question na ngai batu bazo kanisa ndeti abotola ki pouvoir wana ya Wenge El Paris pour yozala qui un peu qui dit bah est-ce que ça qui gentillesse parce que trop beau trop con la vie est à bongo là msusu aux huiles là msusu ezaki pena na boule ayaki na boule na mouvement na boule abotola kaka yoko yebande ni na ebagité mais l'essentiel na bimisa bango tout au sala bango bo tant on peut groupe mataki tant groupe peut sali succès na lobino na récupérer na récupérer JDT na récupérer nani pot baba mesana ki na kini c'était mes fanatiques na Ronaldo comme tu m'as dit na récupérer ba on a Paris na ba rento vena ka moko vena na beti na Ornano reto afuta tiki ya mona rikoko reto vena ka moko na blanche ya podium siko na tali ka bona tali ya rento na c'est deuxième fois il faut pas payer les billets rikoko reto vena il faut venir JDT utango yebisanga donc esanga pasi fallait yebisanga ba makambo ba pourquoi yebisanga kutu bakomba ba Adolphe de Minguez be ba Blaise Boula parce que soko yebisanga makambo kutu de donc bango kutu donc trop léger quoi niveau na été moi na sali ke bazala na encadrer bango na Paris mais bango moi le téléphone mais ça bien pour ngai na sali saka donc c'est bien ya mona ti lelo na saka ri mais là mana aussi si ti lelo na saka ri koko partout ba mona na beta ndule te CD bimaka te mais na mona kana bimi place moko muta bimi 600 € a pesinga ko baza toujours na kati donc métaphysique donc neige kwebele voilà ce qu'on les gens graves neige grave omoniri krukutu rikonko krukutu cette fois-ci là élévation cette fois-ci là krukutu cette fois-ci là élévation neige kwebele neige en grave single nazobeta mikolo gawa. Ben, faut comprendre que c'est l'euphorie générale à Nakata Studio. Rikoko a donc pandi poké, ne balobaka. À répondre à une question, sur la question de Binotou Botuna qui à répondre. J'espère que vous avez au CP là. Donc là, tu connais la question de la soupe. Azo sala ba soupe mikolo mama wivini donc yé mutasimbi mama wivini mutasimbi masolo. Toza ba Olga Ndombe mikolo musikasika. Tozo travailler na ye. Neige en grave musikasika. Bo yo kabilo ba robeta. Bo CP là. Bilo ba beti déjà donc na remercier Salo Godé Kimani coach. Godé Kimani Ambara Kuziama ye toujours yo moko kolo bilili pe donc balobi Edino photo Edino image tour du monde Edino mikolo nezayo pour danger équipe makasi Edino image tour du monde na Pierre Zuzi
président nous montons la carte yambi hein mutu mkiete amena mana parce que l'humilité précède la gloire mais yende oyoki asala mabata manena kuzu bata boende hein bata boende combattant donc j'ai travaillé beaucoup à Wenge. Donc tout le monde, c'est moi qui a montré tout le monde. Quand il a koyemba en plus. Et on va déjà parler ma père na bango. Bazola déjà parler ma père na bango ma mère na bango mais nga déjà na studio na nga na zona ki. Donc la studio na nga. Donc ba misa Wenge ba la pena studio na nga. Ata ça studio dimi mais tu as dormi chez moi. Ozo esprit na ndaku na nga na zona ki na Tchela 127 studio na nga ba no benga mo mosquée. Donc nani alala na mosquée te. Donc ça la tina kutu na lobara te na lobara kutu te bino mo boyebi. Mususu na format ki a kutu na mona ka été ceux qui ba lobi ko mo sambela so GF fongi. Bo so ko sambela maberi koko. Peut-être na premier jour na mona mais ça qui danger peut-être so embela ka banzembo kaka o fait na ebi na il fallait kaka banzembo no ba bichou Falcao na zui peut-être na ngabitala. Toko ta château de pour ma belle na zo sambela. Pour ma belle na sambela. Pour na yo ki ba chaki tembe na musique te. Soko lobby ke oza leader, comment leader tina suka. Bon ko sambela pour na za koko ya poni na nzela lo sambela. Tira komi na yo sambela mais bat bazai ko tufe na bandule donc soko yeba ki ezaki don na yo te. Nini to beta pina basola ba chrétien te potaka bata temela. Tira na mona ki neti bango mona mbure ndule. Parce que ozali yazaki na ya kofi na yebili pa kofi kasi makambo ngunga muna former bango afa kofi ba petona tu ba école na ngati mais là c'est la limite tout le monde la chrétien faut respecter la chrétien na bimisa ya yu moko bozaki mukuse mais yu na za makamba ba na bimisa ki ba na Paris ba yebi ba ya yu ba bima kaka ngaka muna bimisa ka batu mais batu musuku tutilelo atambote ba pesa nga kuta atambote te na gratitude atambo tapamba na téléphone bonjour ba pesa raté mais ba musu ba benga nga président Rikoko Bulambemba lelo amoninga na nzela benga nga Rikoko je sais pas de reste cas motema ya Dieu na Medi maman na Stélia je sais pas c'est quoi les bails pour ce tabac Goulette Musila ya da Colomoni monsieur propre donc comme na biso na suka Rikoko do ba petit na nga pe bazali ba Emmanuel War batika ngate quel que soit makamba mwezo pesa kita mata mais Rikoko na omona ndito za oyoka mutema pasi tango obeta ba kombo wana ba masolo wana lelo zaki sujet na biso zaki poka o nazongiso na makamba kala oyoka mutema pasi toko to omona na biso bon esili o émission na bino no trafic makambo boso mukanda ne yaki liboso penza te parce que batu musu bazui pe chance au sali nzembo pe mukanda no ezui nango ok mais na ba époque wana ezaki mukanda donc pour ezaki pe ka moi passe Riko kwa zole la trop mukanda tout la question donc zaza star tout la ka Riko ko mukanda siko ko mukanda succès zalaki wana makasi siko za mukanda na o ndenge pesi chance na ba petit musuto moni fere asali nzembo mbala moko akoti na Wenge asupe mukanda elandi mbala moko petit fali pare mais siko ya biso zalaki ozala moto ndenge mwaka ozolia na restaurant na ba momi boye omona ba bazulu abimeli obo Riko tu sais yo kimi mbango parce que ça ya retourna yo star masole bimagité te zua te sala coup d'évolution comme ça bango ba mona passe biso to monitege oza wana donc on se peli pona bango nde ba ya na mona ba petit nanga déjà kutu do ba respecter ngai même temps bazake pas kofi so ba moninga na vandi ata pas Loris wana bango tout mona ba Gibson vieux ba fali wana ba pesa ngambote na ba faire ba petit nanga na sepela na ba évolution na bango quoi na moni penda koza mutu moko aussi yaka tu sais tu me donc mutu tout omona ka yo yemba wa soka le kai pari kokote c'est que tantôt abimate mais ba tout kaka oyo azalaki kaka na Rikoko fo mona ka ke akoma pe ponga na pesa ka tout na laksaka banini nzela quoi nzela laksa nzela donc tu es le guide quoi voilà to kaisa ki Koffi Olomide non yete bon mais ba Koffi wana ebinga abenganga pe abenganga na koma mise na ye bon na budela ke mabe bon je peux pas au bout de Koffi na na succès molanga malasi ya salaki ba papa bon to comme suka na émission na biso et là on nini yo memeli biso
pour ton national on a eu quelqu'un dans le studio en plein enregistrement et là on a bien au melibiso et là on a biso pour tout si lana tout ce qui est là na binoka neige en grave pour mikolo to bokobina neige en grave expliquer mais quand on décortiquer belé donc donc neige quand ne quand la 4 saisons quoi voilà net siko ba temps to za na dans l'hiver to za l'hiver ko ko mana ça net neige quoi dans le cas chaque année ce que je comme neige wana te Hakim Kabongo le préféré na Charlie Confort le charisme na ba Edwin Love le mignon garçon de Paris bah ça la moi vocal pour ba yo quand ça bon moi genre quoi ah oui billet Simbanga na loboko na kokweya latanga na loketo tobima na yo cheche bolingoro ya molongi ya malasie simbanga bebe ngandu simbanga na loboko na kokweya latanga na lo ambara kuziamae mobali asango Emmanuel Ware mobali asango Gode Kimani mobali asango nakobima na nani lelo na miziki ya ele Paris na kati ya Paris kati ya Paris la bimbo zaza stare la bimbo zaza stare panza niwase ya bulambembo landa artiste na bino star na bino munene lokwa lilo pina to pandi masolo donc boyebi asala nini na kati ya bawenge wana Mireille Uchai ba gros bisous maman na ngai bon on a possible de son beauté la mine d'homme voya Ange Colombe maman na ngai Odette Nimangolo donc na possible de son beauté lek na Brunette Musila ya donc le moni monsieur propre et dit nos images tour du monde Tony Diangenda Pierre Nzouzi Aaron Mitoga Dadi Silou Mireille Kiawete Maman Brigitte la salon Plamedi MK Mswahili Karine Kaya na ton a pensé na Karine Kaya na Moni Omba Kaya na Chako bandeko ya Piroger Didiabo CD de Pangui moi na Bundes Bono Yenge vote si donc Paris Belgique Suède partout Allemagne genre c'est global et PM Express ya Yemeye Patrick Maloavengi délogés à Moko hein donc agence ya fret on a bateau on a avion on wapi Global Express bakifuna nyonso na lokeno na Angola soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Maloavengi vraiment l'économie sur Congolais faut tout promouvoir par carton par conteneur par valise pas mal même bongo kolukano mindono te maman global PM Express on bus toujours artiste oyo tu toujours bateau bazana ba idée sur le Patrick Maloavengi à air d'ouverture la chose à de lundi à samedi de 9h30 à 19h30 Kinshasa Brazzaville Angola donc Patrick Maloavengi rara il aura tout au day au fret au wapi na Ngola na Congo Brazzaville na Congo ya biso moko RDC lo makasi o nyonso alingi atinda biloko koluka mundondo te tokutani awa na Global Express Patrick Maloavengi fret aérien maritime téléphone et d'une image au kozwa yeza kaka au pesi au récupérer la Kinshasa Patrick Maloavengi Global Express bonne adresse y a pas de Mindondo 25 rue Léon 75 18 Paris métro Château Rouge même métro Makadé poussa na Global Express pe avant d'idéologie en voilà vive l'agence Global PM Express Patrick Maloavengi Global Express ils ont aidé la population congolaise communauté na biso en France pour la reçu la déronation basée à l'étranger précisément na Congo Kinshasa Angola et Brazzaville tous en toujours team de la poli tous en fret qui dans conteneur le fret maritime dans le fret aérien ou tout team dans l'avion le team dans la petit poli express où cela va des jours et ceux qui ont un service funéraire au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez comment on a mis au foutu à la photo
tosalimaka nyonso na kini na ndenge ya biso bato ya poto oleki na agence ozwi dvd na yo omoni ndenge prestation elekaki na kini selon goût na yo catalogue ezali donc fidélité ya boye otie lelo ozwi lelo vitesse de diffuser Glorious Plus